beaucoup mais ça na programme moko trésor nzinga na roi Kunzi Bilele bako établir pour naïe Azana Moutou il a un don de prophétie non pas parce que Azana a passé moko costaud parce que c'est un élu de Dieu. Tangi parenthèse, tu évolues ce que ma solo tout ça qui n'a donc Wenge et quand est-ce que Marie-Paul a côté Wenge parce que Marie-Paul a tchémakelé les trois tchémakelé c'est-à-dire a bougé de partout pour na Wenge il a fait beaucoup na Wenge mais na histoire aux obétés la biso yo mutu asala ebele na Wenge eza ni Weranson te koloba ni Weranson kolobisanga te ni Weranson te chacun tala Weranson azali chacun a apporté sa pierre Wera a memi Wenge pour la fondation Jibé Piana aye komema Wenge na ultime niveau. Qu'est-ce que Marie-Paul a apporté na Wenge? Merci. Na posé quelques questions hein mais qui n'a pas à gauche droite te yona ça Marie-Paul azalaki Wenge zaki avant banda Marie-Paul a na deuxième voix hein ndemo na Wera ya onda senga bache ba li na Wera ils ont nini biso on a ba vrai tant que biso bana bandal ils ont zala so Wera ba Marie-Paul ba yembi na ba nani ba yembi na ba Aimé Bwanga non Aimé Bwanga wana kepoto ba yembi na ba le fils de Mboulamataire et Rikoko Boulambemba ça veut dire so ba bazo yemba ba deuxième voix a deuxième voix ba yembi ba manda ba yembi ba lempela ba yembi bana bazo yemba avant ba Wera baya ils ont le premier ba to yembi pour ba yembi après premier groupe après Marie-Paul côté deuxième one so gars zo yemba ça veut dire ah bah tu vas Marie-Paul ah ouais Marie-Paul poni mais tout faraye ouais Marie-Paul banek da kala ah tu vas yemba parce que yemba et au monde que Marie-Paul a apporté parce que Marie-Paul azaki mutoyo azaki go même neti ba ko kende ko luka ko boostonner ba bilamba mususu ko fungola ba porte na ba Wenge wana Wenge kala au monde wana ba ki difficile pour nous lamba ya concert président Zalaki Wera et Jibazarat azazan abano même peu non wana pia ke yalaki mwana gombe kalina wana pia ke yalaki ta Wenge passé na temps difficile hein le lota ba beta le solo na Wenge passé na temps difficile bazu ya bonzambe ba passé na ba temps difficile beta masolo bonzambe omoni même omoni mutu na mutala omoni na buni mama bonzambe na mutala na Wenge en bref nous sommes la famille en bref gars mutu apporter na ndenge pour Wenge zala et puis Wenge za soudé jusqu'à aujourd'hui za soudé kolanda no ba rivalité on a te Wenge a soudé c'est une famille je qui ça na BCBG biso to zaka na elle paré hein mais ozalaka na elle paré oui sikoyo lelo nyona mona Marie-Paul pemi no to beta no solo non vekis to solo là tout ça très bien tin ma solo 4 ça veut dire ma biloko ne ça va susciter ezaki na bata moko pour Wenge lelo Wenge vande lelo biso tout aux ans soudé toi ini si lelo za na clan Wenge nazali na clan Wenge obo sengo servir nza moi jaloux nazana te que Dieu maintenant qui n'a ko servir clan Wenge te nazo banza na clan Wenge na sens ni quand il y a matanga ngamna ka pasteur Belisa Koufaki pasteur à clan Wenge mais oui quand bébé akufi bo te na matanga wana c'est pasteur wa uta na monde na mto ya te yati so bazu crédibilité ba to poto batini mbon pour y a na crédibilité quoi y a pas ngati ba lo bakino bon to union so pour les choses yango atindi pa na ngababiki to tinde pa moto aza honnête pour makamana ba lia ka wana pasteur face là poto uti monde wana malgré musala bango bazo sala mais to uti monde to zali wana on apporte la parole et puis bazana confiance va biki moto ayo te ya waza moto na parmi biso na flatter bango. Vous avez parlé
de l'honnêteté autour de l'appel sous innocent mwana wenge wana fondateur ya wenge wana oya uta kokufa ya desila une année cofondateur ou cofondateur oui cofondateur vient yo est-ce que bajibi bayaka est-ce que bawera bayaka est-ce que Marie-Paul n'évite soyez na pour tout qui a contribué est-ce que Blaise Boula bayaka merci na oyebi sobolo tant Belisa Koufi Jiba contribué présence physique nazo pena Jiba contribué c'est parce que c'est moi qui détenais Jiba a contribué Ouera a contribué Marie-Paul a contribué Kimbuta a contribué personne en gratte à Papi Kimbi a contribué Adolphe c'était la première personne qui tapait ça un bon Dominguez Tata oui et puis Adolphe Azalaki Jiba qui na présence Yimdaya Sima Ouera P Azalaki Blaise Boula Azalaki Marie-Paul Azalaki na poto Manda Azalaki kutungana ndeto Azalaki kutozo même cercle to kenzela monko oh là là donc Bazalaki mais c'est arrivé que même Datouana de même maître Baja a Koufaki le salaire qui un peu perturbation mais Jiba Azalaki on a vendu na Jibé on a vendu Jibé to vendu Matanga oui Jibé Jidel Seguin solo le kutuna Jidel solo le Seguin solo na pena prise c'est moi situation mo na yo so na prise na prise tali kamo zo ka prise azu ka kutake to solo to na zaki ya ki avant apa ki Blaise Boula kutu ngana to zaina tina bureau na viekis na bureau na ye d'ailleurs na zali vice ministre ya mbanza mukala ya culture to akina na ciel tina kacha bureau to solo ayo ya matanga abendinga pe na pembe na viekis alobi ndenge za bwe moyen to beta concert ezate parce que na biso moko ndo za to na ba lolende muto matate to ke luka ya Patrice a représenter biso et sali ki na batana ba maître Baja Koufi mutate yaki na matanga wana nga muto azaki modérateur matanga wana nga oya Baja to ya te oyo ya Baja te oyo ya Belis ezaki donc Baja zaki fait partie na protocole ya mni na Belis parce que c'est Belis qui a apporté le nom Wenge yem taira na combo Wenge pe yem ta mema JB ya goba ke JB ya comme orchestre façon JB yem ta landa JB ya on la peseki Wenge on peut la facilité et pas Marie-Paul te apesa na Marie-Paul na facilité te Marie-Paul bakanga ba poulecha bakanga ba Belis wana na Saddam ba beta ba on en play ba tu na ntiri ngana telemisa ba soda DCP bo na ntiri ba tu ba yebi telema na bi ba okendete double kota bandal mobimba kobo santé la vrai enquête vrai yanke pitone l'axi Pierre vrai yanke na premier mutu na vie na sama mebele asimbele dingwe mbonda boy edingwe vedi moto nangi wana vedi azana ben ça confirme directement que ozala ba les cas ba munzo omoni ça confirme que les cas ba munzo edingwe vedi ko osimbeli mbonda simba mna bomwana amatina ring te vedi azaki so aye vedi ngbaye arina wana zobini sataza ne lokote ta pasteur azane lokote nazo biso histoire na ngapo na oyeba ke biso ba oyo to leka na tromperité donc so nazo teyo délivrance na yebi monde na leka so na teyo likambo na teyo na flatérité je te dis vrai ngana simbela vedi mbonda boy vie et pas la biso za sima moto na moto boy nango ango wala le sona tena mingi na moni vie dia soraye vie dia ki soraye alongoli bi azolongola bila mangana wa moni na mire na betela vie di li solo wana zui déjà munzo to azana unyango ko azo paso la posel ba maki mi bala parole na mutu nazo tala ye so sisi wazaki na ngongi na mbonda ngana soka sisi kana bimi wana na ye pa vedi obangiti na ba obangate na zui ta ye siko place to bulisa ba velo na simbian jomo zo kota ba kivu kuna petit les pédri azaki soko ye to chembonda wana abandi to baninze moto oyemba zaki boy adi yo adingwe adi yo adingwe ona kati ya terre adingwe le premier akati seleka akoki kopola te
mwana ngo anguluma to andokende moto na ngenge to andokende ngana simi mo wana to tamba to tali depuis vous c'est là bon biso to tali campagne on a titi so to comme na porte kakaboy et dingo fcheboy porte fungwa na moto na moto tango chaboy ba o okota kota tango chaboy ba kangi do na mona ba komba edingwe na mona ndenge ba komba oyo puma abeta zefi ngai mwana mukeme na tozo kota ni azo beta zefi ba mas zefi abete puma ba masque kweya na mona ndenge dingwa banda ko bilisa moto na mona koma edingwa na des enfants edingwa banda ko bilisa nzembo dingwa banda ko bilisa sa nzembo langa langa sta oh banana banana ngana le oh eki mutu twazo bina opemi na ringi na mona ba komba oyo edingwa zo kota bazo bunda ba bete dingwa kota mama yemo vedia yeboye mbala mona moni vedia kiti na obeta bale na terrain vedia kiti ya kimi hôpital na landi vedi na bi premier edingwa malata alata pantalon sumbeli wana edia yana kanda vedia koti wana zo ya mbala mo te chesko nzembo to cheki nzembo ya nzembo adiyo wana yango to cheki nzembo wana adiyo edingwa le premier kati selega akoki kopo emite mwana ngwa anguluma moto na ngenge edingwe avandi naye baye ko bengaye bazo nzembo ne banda pona nini abomela biso ye abetela edingwe to ya wana fanfare yate ti mwanso to koti komba vedi ebe kandengwa vedi biso bato edingwe bato ba miki magi bazalaki bato loboko mama bazalaki bato ba fibita oto bato ba kanza bazalaki biso bato edingwe do bandal mam te sale dingwe bandal de sale dingwe ngala simba mbonda na betel solo kosa te yalo ya solo ba ina simbe mbonda edingwe pasteur lelo kas mieux vaut le na parcours un pasteur qui n'a pas un témoignage n'est pas un pasteur. Toi comment tu peux prêcher David qui n'a pas vécu ce que David a vécu? Les arrêts c'est aux autres David aux autres Anna yo va Anna. Nous allons voir des images de vous oyo okufungula la biso wa breche mike nini ba ko découvrir na ba prédication na yo awa na CPP TV officiel. Ouais ba to mona ngo ba ba za ba prédication de la tey tango l'homme à double casquette a boaka yango trésor nzinga a boaka mona kati na histoire ya Congo ba obeta histoire ya Congo ndenge nini Congo avait na profondeur des totems comment on l'a utilisé les bases ya makambuti des totems wana léopard na lion shit ya Congo est parti à malédiction Congo télémé Israël provenance ya Fachi a outi na bonzambe aza source ya centrale ya makila ya Congo faut zonga sepe zonga nezonga cela veut dire retour à l'arche faut zonga et utake pas au bed de deux qui peut pambola mon paya oyo romeka osimba oyo romeka arranger yango azana nino etakufi boutique non ma vérité des urnes vérité des urnes oyo batwana te wazali kama Jacob Nezao on va vivre en PKK c'est perspective officielle bani bakamlango ils avaient déclaré ba yibie pouvoir mais en 2002 na sakola Tshisekedi sera le 5e président de la RDC. Na moni livre ngwa na ba tchenite ozotanga bien te non nzinga na kosepela oyo ote ina cher on église mona na kimbango obiti ba yamba moto na ba J3 tout pasteur na kene good kokete pasteur ah na kene good kokete te brusquement na porte baba no pasteur akufeli fona terre siko na kina ba teni ndengwana ta pasteur abeti liko non ouais identité kaka lati kaka pona lata elamba ça non rien elamba te boye moni boye pezo laksake nzamba zo sala kaka po bato misuwa kanza soye pa nzambe ndo elamba toboka elamba sali faut la ba veste ba nini te nga olata te costume cravate ezande bato ba bongwama oh tous ce sont des futilités toujours il paraît que
Voilà, il y a une page sur Nabiso qui est au prédisaki. Il y a un autre. Arrivé à Tshisekedi. Mais au précisati, ils avaient que Tshisekedi les pères. T. Prophétie lobby. 2002. Voici les noms. Oui, ils ont journal à Kala 2002, l'élite. Élite, quoi, le 2 mars 2002. Ils ont rappelé, s'il vous plaît. Eh, il a raté. Qu'est-ce que vous vérifiez? L'homme de Dieu na Zamba à lobby Maloba. À lobby, Tshisekedi sera le 5e président de la RDC. Voilà. Tshisekedi sera le 5e président de la RDC. Balobi Tshisekedi, tu dois écouter Etienne. Écoute Félix, maintenant 5e président. Yagabachi. Tshisekedi. Ça veut dire écoute Fachi. Tshisekedi. Révélation, il y a une parole. Kasi bonzambe po yolo bago vérité des Irènes. Il y a une. Na 2002 vérité des Irènes. Keba Nezao. Ezao zo wele la menzamba salobela maman. Le plus grand sera si j'étais au plus petit. Leki, yaya oteka bokulutu. Ateka. Ateka ti basa me église mo. Ateka moi. Atebite. Ouais. Ye. Ateka ndeni. Eh. Gazi na Genval. Pasteur. Est-ce que lui qui n'a pas d'église non na bato la muka bazali. Tenga na telemel fayulu te. Na telemel la muka te. Na telemel mutu te. Te nazolo bela priwana. Te nazolo bela prophétie. Fayulu amana mboka. Nazolo bela né 2002 prophétie lo bagi pona la vérité des signes to sala resala charnel. Ezawa zako telemela Jacob. Obi kitanga azolanda Jacob. Alanda ka maloba. Jacob apesa ki mbonga garantie te. Bapesa ki mbonga commerce te. Yo mona place Isaac apesa ki mbonga ya commerce. Non. Alanda ka maloba. Oyo tata lobaki. Oh, so batunyo zo landeleni. Oh maloba. Oh, maloba c'est bénédiction on a bapesa. Te maloba yo mona. On dit bénédiction. Cela bénédiction signifie parler. Quand tu parles, il y a la bénédiction. Quand tu parles, il y a la malédiction. C'est qu'il y a l'andaïka pour baloba maloba likolo na ye. Mais ok, ils n'ont pas agé on pambola. Tant qu'il y a une suite une richesse. Est-ce qu'au grand prêtre ici il passe la nagara? Hein? Alandiga mal, alandi proclamation. On va proclamer. Kabila a eu à plaisir. Oui. Nous Kabila ko cédeka pour pam. So zaki nzambete. Na formule ya makambo est-ce que bon est-ce que ça n'a pas mon na ebati oui on mona ninga na poser question nzambe apesa ki minaki non Fachi yende président ya Congo au 5e président est-ce que ils qui prophétie tout ils a réalisation à Kabila te papa. Parce que la plupart des gens tout disent pouvoir est Kabila a nommé Félix. Réalité à Badou. Qu'est-ce qu'on dit? Jacob a volé la bénédiction des Zao. Mais Dieu avait déjà dit à sa maman, aux ans des nations dans le Boumulayo, le plus grand sera si je te. Formule il formule salami que wana comme te kabokulu tunzala ba sopese potopoto nzala a comme aibaki. Mais pas nzambe bimi ko yibate. Auto voté. Auto voté. Formule kaka pondene egoleka. Ba nommé Kabila tapis rouge. Ce n'est pas facile. Tala, tout pouvoir vient de Dieu. Ils ont la facilité. Tapis rouge. Ah! C'est ce que vous allez découvrir dans ma prédication à CPP TV. Très chers internautes. N'ayez au hasard, n'ayez parce que Azan est loko nzambe katinaye. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Par exemple, cercueil. L'élévation du cercueil. L'élévation du cercueil. Tala. Élévation du cercueil. Izaka koloba. Cercueil ba tombola e. Batu ba yembela epe. Mabazo yembele ya kanza ba okumisa e. Omuna kwenda kiambo. Ba yemba. Batomboli bazotomba mona ba fente ba jelo ro mona akela ngobole bino zoka pesengo moko tum zoka ne ba ke kunda ye donc élévation ya bato élévation cercueil ka bato ba ko tombola yo suka ka bato wana ba oboma yo c'est profond bato mokili bazana na po ba tombola yo tala ka bato ba liaka Yesu na lipati ba lilipa ba meli ba vandi
nzonga na suka na ezaka pour ba tuer Yesu et puis ndako suka Yesu alieza ki azache tango abimi boye bake boma nzonga ne nyama fala ba lesa ye avant ba boma ye ils ont allié na Congo nani makambo ouais ya kolisa cercueil élévation cercueil cela veut dire ça batumsu bazo tombola ki bokonzi na bango batunde batomboli mais bato wana ka ba okekunda yo bato ba yimba faulu le ba changer bato ba ganga kabila le ba changer to tondi yo te kabila le ba comme pas Félix union sacrée élévation cercueil kabila tombolo quand tu bazaka na ba sepela kana yo ndi mimulonga ngo ikasanja ko kene union sacrée ngo ikasanja comment tu peux mascarade ce sont les assoiffés du pouvoir monde tout ça ba papillon benda ba masala mbinzo. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Toyamba qui est juste pour te présenter Binoye. Il s'appelle Vivant. Bon messanaï, bon messana ba prédication boy. To kenonga na suka pour comprendre grandeur naï. On est le thème sous le bagiti. Point de pitié pour le gâteau de la veuve. Baolandango. Remettez les habits de Lazare. Baolandango. Non linga. Ou Betty. Point de pitié pour la veuve. Ou kenongo mon morceau. Ou éclairer comme mon mouké pour Namboka. Te pour Namboka ezali. Omoni ne mélangez pas l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, au moment où l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve au Congo. Bon, bah, le bien, mais est-ce qu'ils ont pensé en Zambie? Au moment où on a Congo, on a plus tard. Le sacrifice Mobutu a sala a même battu comme wa. C'est-à-dire après notre sacrifice na ya ba loge. Mobutu c'est ce que Kukungwende Ouazabang. Tshisekedi Ouamulumba. Kengo Ouadondo. Kamanda Ouakamanda. Donc à tous ça il faut ça la carte. Todo belangote. C'est profond. Ah. Moi dernier mot beauté na banani et puis non, je bénis l'Éternel à CPP TV officiel. Babisinga Kunzi Lele. Roi Kunzi Lele Bileli. À Londres. Roi Kunzi Bileli. Londres mboka biso to leka wana. Merci mingi na sepeli. To fungo lelo makamno so poto lobela makam. Neto tei ceux qui bakwe zalaki bolimbisi. Surtout le bail mabe nzamba limbisa naza vraiment na kati ya makambo nzambe monde to leka kezaka pona kolakisa ke to leka hasard te nzamba l'exception na betape nyonso ya vie atanke bato pona ozala référence que muto azotea ayebi bayebi alors to mesana makambo nyonso nazo saluer mingi o babenga de tous les temps de tous les jours ntima mbote le cœur de l'homme. Oui, grand prêtre mère. Il y a grande sœur, il y a Eden Boula. Quand nous l'obité, la famille Boula va manger. So tangi Eden c'est va marquer. Grande sœur, il y a Eden Boula. So tangi Eden. Ma marquer. So tangi Eden on va leur babazali, docteur Bazali, Baboula. Au mot là-bas, on se bazali. Ndeko nanga témoin de Jéhovah na ce Ritibula. Ritibula tata moi c'est. Wa mna muzara wa. Azali tata moi c'est azali. Do batunyo so bazali. Ba famille tulengi pe bazali. Mais wana ali Florence Boula. Bazali ya. Tulengi ya ba Riki te hein? Te Riki te. Wa ba tulengi zali ba ana tulengi bazali. Vous comprenez? Il y a un moment où le banayo makambo est très important. Mbote zalaka na muto azo sala. Nzamba pambolo to botama le 13 mai et le 15 mai. Stabril. L'étoile qui brille azali. La petite ona yambara yo. Moi nangai. C'est l'étoile qui brille. La fille à papa. Et la maman
telenga na sundoli papa soki ndenge nini ya zalaka ebe na papa na la petite à papa Starbril c'est la Starbril la star qui brille la fille à papa donc ezali banina bazali nzamba pambola pamboli maman na ngai aza na poto papa na ngai na poto maman Alice a totalisé 80 ans oui papa na ngai azali na pamboli oyo ezali Pole chez mon grand frère et sa femme Solange Mpoleba na pesi oyo ezali maman Nelly Muzinga na pesi papa Dani Kalemba na États-Unis na pamboli oyo ezali bongo bana nyonso ya fire ministry nazo pambola oyo ezali mboka Congo avec Fachi Béton na pesi mbote na Marie-Paul Yomorolobi moi Tayanf na pesi moi Tayanf na pamboli elongo na bana nyonso na pamboli bango lokumo ezonga na ba serviteur nyonso nzambe o bazo salela nzambe tala bango na miso pamboli ba mampinga oyo biso ezokengela biso ya mboka o bazo bunda libanda na pamboli bana nyonso poto malgré na kati ya confinement boza wana nzamba batela bino mpepane koleka nango chaque chose à son temps et koleka na yango et nazo pambola l'évangéliste Boula Place Azali il y a non pas évangéliste il y a Eden oh ah bon oh Azade tous les gars tout vidéo tout vidéo il y a tellement Merci beaucoup à ceux qui ont assisté ou regardé notre entretien d'aujourd'hui. Je dis merci à Trésor Nzinga, merci à Roi Kunzibilele Motemaya, Maman Charlène Chacha, la plus posée. Bientôt là, tu peux fêter Bissonioso, Nabana Yolo, 20 ans na Bango. Structure Yabana Yolo. Au Bazaka, stable, uni. Trésor Nzinga, au Bossani, au Pessar, en détail, bah, on fait 20 ans avant. Bisognon, ça. Mon numéro, moi, il pèse bientôt là, dans la émission de Bandosa là. Oh, bana yolo, bah, c'est peli na moi, idée na bango. On a bien passé un numéro. Oui, au pèse numéro. Moi, bateau, bah, on s'appelle na idée, oyo. Bande qu'on a biso ya yolo bazo sala pour que yolo soit stable pas de kuluna au côté yolo 2 heures au côté yolo 3 heures c'est grâce à la structure wana bazo pesa mateya na ba jeune bazo aider ba jeune bazo fungola ba porte na ba jeune la structure mo très stable bazo encadrer ba kuluna bazo encadrer ba shege ba futa bango ceux qui yo motema ne beti obité na ngina adhérer topé na ngina soutenir bango numéro de téléphone européen sama na ba numéro ekoya ozana compte M-Pesa topo lingi otinda na numéro wana pekaka moi contribution na yo et pas à Trésor Nzinga parce que c'est lui le chargé à marketing et presse na structure na bango et kokoma et puis bakoye bakosunga ba jeune oyo bazokola lobby c'est un peu ça tout kutana mikolo ezali koya mbote na Eric Manoka master na ngana à partir des États-Unis mbote na baninga na ngana nyonso bakotala nga na Lubumbashi na Angola Toazi Kongolo Fabi Kongolo na pesi bino bambote Abdul Mvondo Moki Atalo moninga na ngai na pesi mbote sénateur Paolo Tudilou na pesi mbote Laurent Sokoko ya ba Laurent mukolo ba pétrole na pesi mbote na pesi sumuna mbote basili mon papa Mathieu Kongolo Muchi papa abotangai RTN Seoul bosunga biso bosunga ba papa na biso pour qu'il y ait des passions na bango kitoko et ça là dans l'ensemble numéro de téléphone numéro peut-être ouais 09 90
939 750 plus 243 990 939 750. Buka porte. Zamba Pambola. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. CPP TV officiel.